Bonjour, bonsoir, la famille, ça dépend Ernion Sobozwami bana mama, na pesi bino bambote na kombo na Yesu nzambe na lola abomba pe ya batela biso, apesa biso souffle ya vie ya ofele lolenga zali kopesa biso. En tout cas, la famille, hein, soki toza na pema eza pona Yesu, pona nzambe, pona bolingo na ye, o atindaki mwana na ye na se na mabele po akufela yo na ngai na ye kuna. En tout cas, ezali grâce pe ezali bolingo na ye. Bana mama en tout cas toza na analyse na biso ya koanalyse na poko ya lelo soki bozwi yango en tout cas tobosana te kolike kopartage koaime kosabone mpe ekosala biso bien makasi mpe bacommentaire ya elamu. En tout cas nalandaki biso nyonso j'espère que tolandi live oyo Karine Mokonzela baron mama ya YouTube asalaki na kati ya TikTok à propos ya biso bandeko bakongolais na bakongolaise ndenge ezokita ezomata susu mpona makambo ya mwana nsuka na JP Mpiana. Bana mama tomonaki ndenge ezokendele soi-disant bayebele baloba ke bakati kuna bajuge bakati ke JP ifu apesa mwana nsuka $130 na lopango. Bamosusu bazoloba ke eza kaka $130 eza na lopango te. Mwana nsuka ye moko pe tozokoyoka bapropos na ye akoya alobi ke eza lukuta apesi nga nanu eloko te balobaki me bapesi eloko te. Donc bino bato bazokolobela ye bo continuer kaka siko tozokoyeba te nani azoloba vrai nani azoloba faux. Donc nanu tomoni nanu te na kote ya JP Mpiana ou bien baya koloba ke ezali ya vrai bapesi ye deja bapesi ye te. Mais tozomona kaka bato ndenge bazokofinga ezokita ezomata bazofinga tokotika te boye. Oui, eza normal te pe eza mabe na oyo JP Mpiana asalaki. Ako kosala yango te. Tanke azali parent pe azana bana na ye, ya basi pe azana bango. Mais asalaki eloko wana akosala yango te eza mabe. Mais sikoyo bana mama, soki ke andimi ya mikitisi ke afuta mwana wana, apesa ye mbongo pe oye alingi. Soki totali bien na monoko ya mwana nsuka, jamais atikoloba makambo ke JP Mpiana aviola ye, adeverja ye et tout. Wana ye moko mutu aye koloba ye alobaki yango te azoloba kaka ke aboti na 15 ans. Aboti na 15 ans mwana ye bazopimela ye mwana ye abo mwana oyo abotaki na 15 ans. Azoko déclarer alingi aya poto JP Mpiana faire voyager na poto alinga ko faire voyager na poto te. Donc ye azosenga poto. Eloko ye azo réclamer bana mama ezali makambo ya poto. Sikoyo du fait que ndenge bayokani ke afuta ye mbongo wana soki afuti ye mbongo wana akoya na ye poto calme. Bandeko bana mama ye asa na posa amonaka mwana na ye tango nyonso ye alingi sans audience donc mutu empêché ye te. Tant que tribunal akati balobi bien aza na droit tant nyonso ya kotala mwana na ye eza mabe te bandeko. Siko ya mabe ezali pona nini bozokende kosimba Amida asalaki vie na ye ensemble na JP Mpiana. Bazalaki mwasi na mobali babotaki pe bana bazalaki ensemble. Ya malamu ya mabe Amida mutu amonaki me atikaki koya na réseaux sociaux te ke annonce yango alobaki na monaki pasi boye bambanda bayaki boye JP asalaka nga boye bana mama asalaki yango te. Mais sikoyo eloko tozoko bamba ye na kati ya makambo ya JP Mpiana biso bakongolais na bakongolaise eza nini bana mama tozala pe na place ya mwana mwasi wana ezala ke azalaki pe mabe azalaki complice eske na makambo oyo ya mwana nsuka oyo Amida na kati asali nini? Bandeko aza na vie na ye bopesa Karine Mokonzi faute te. Karine Mokonzi azo défendre pe parce que ayebi ke Amida pe aza mwasi lokola mwana nsuka lokola oyo pe bazokoloba pe baza mwasi mais botala soki ezalaki problème ya Amida oui wana c'est vrai boza na droit ya koya kofinga ye kolobela mais tant que ezali dossier na ye te mais siko biso bakongole toya kofinga Amida na nini na place nini bandeko ata aza ndoki aliaka bato ye na mobali na ye baliaka bato mais na dossier oyo etali Amida te bandeko tosala nde banalise ya bato ya mayele tosala ya bato ya bazoba te
mpo ke tozo kodefendre mwana suka tozo défendre droit ya basi mais Amida mpe aza mwasi na kati ya dossier kutu aza kutu te ifo akota te fu bokota kaka ye moko jipe mpe na moto amoni makambo donc bofinga ye botie na motalaka c'est normal parce que oye asalaki na kati ya mwana wana en tout cas ata moto moko akokosepela nango aza te c'est normal mais na kotiela bino laba mama ya youtube lolenge azokodefendre azokoloba tolanda ngo na bino mpe ensemble la famille vraiment aza mpe na raison ya kotomboka parce que azomona ke moto akodefendre Amida aza te donc ye mpe aza wana mpona kodefendre ye tout à fait normal ale tolanda ngo ensemble na bino la famille boyoka bozilela na tia volume. Là, je salue mon président Daniel Massaro. Président Daniel, je t'aime. Voilà, président Ryan. Gombe toujours. Ya. Et comment on a l'oyenge, hein? Donc, on a raté parce qu'on est classe en un jongler bateau. Dans le langage, on a un dossier, on a souka oyo, c'est grand mi de Bobima, ya c'est grand mi de Nambokena de Pangamba. À la sécurité, avant de sire d'ailleurs. Bien, on a promotion, on a l'équipe au commission, on a sécurité, ma kisité. Ok, soit mi d'am, on a kisité, biso, ton timide, c'est un biso. On a si ma kisité, biso, on a un ticket. Rena yes, et au fin de l'ennemi, on peut sa biso raison. So on peut sa biso raison, t'es ma chérie, to au fin à la tokobalo. Et puis, on a fini la récréation. Récréation est Sili. Et Sili, on comprend un peu que Sili. On a 5 minutes, on dit, faut y aller qui n'a pas la yo. On a posé, on a la photo, soit mobile. On est un peu comme un ex à Calabongo. Nous y en a mis au travail sur un ex, c'est le mec. Ma chérie, on est comme tout la macane, on est ça va ta photo sonne. Ta photo sonne, quand même, il y a un tas de beaucoup de complexes à ma casse. Et on va comprendre. Mama, ta photo est ma caou, ma noël et la rivale, ma bouzoba. Mais c'est la même live pour une famille 600 bon modèle. Mais ça, ça n'a pas de complexe et là, t'as ma vie à photo, mi bali à photo de Kindo. Mais qui on a mis sur ce tour pour la route? Pourquoi complexer ma casse n'a pas de bagarre à commander? Ya, so, on a Congo, on est clarté. Maman, ça laisse plus sauter, il y a un foot habillé qui dit, trop camoté, trop petit sauté. Le cadre, c'est pétaillé. Pourquoi un complexe à ma casse? Mais ta photo, pourquoi un complexe à ma casse? Ton le bangana à la photo, mais na koma ko kasoni ya ozalaka na mbape ki na kana photo. Complexe à ta photo ele. Ya yo bana na photo. Mboko mundela chuba otunga. Amida mutu mwindo mtachuba ketunga. Asayo elokoti. Kuni ko sopa bwe. Kuni ko sopa bwe ko kundolo li solo mpo ya Amida mtakoya kababala Ils sont bien préservés. Au bien on confie na batu mibali baboya bozi no mo na ba dossier. Ba bimisa lo kuna kamanda confie o ndoke ba lalo na l'autre ebit. OK na kuta lalo na l'autre me ko ebi mwasi na nda. Kama ko yeko isikia sur internet. Mwasi na ye bi ngana ye bi ya partir ya Nigeria pour anglais o ya lobaka ezaka na accent Nigeria. Tala mu debi accent ya anglais mbanda. Bait. Uno ish. Kana ba mikanda no bo kana una ba 20 na no se ba 50 ko sana poto. Ngaka na mo se deza na ngana se na poto no sango. Okay, kwa basi anglais ko mbanda lobaka. Accent zaka ya Nigeria ya anglais ko ba kete ya Londres te ba ya Londres mais anglais wana ya yebe ya ngona Nigeria. J'ai bien de mon cœur, je t'aime. Ezakate. Ya. Mina eseka mutu ayeba na likambo ye na réseaux sociaux bosupa nyonziba binjo. Soki kaka mutu domino problème eza mutu ayeba na te. Mutu ayeba na te. Comment est-ce que tu me dis à ma vie? Déjà salité on a même bossé la papa chérie encore malheur la plus prière.
Nasenga babete na encore balola pe esprit et bébé pe actualité changer dossier bébé oui bien non bébé sati pour alla no no ba no obimisa no mami da po ya mamete mais ça na solution na bina compte siko dossier mwana nsuka jimem piapa donc bébé ça pe dossier ma po bébé ngana analyse donc le no ba tant fort moko ba live na nyoso bozo pelisa ba ko kanga jide ba ko kanga donc si sabino no coach sabino frère ngata ça ba jeté muta ça ba jeté ko za mwasi okoti mwana mwasi bo ça nga ba jeté ko moté po muto pe bo tala mutala ka yepa mobali abotama na mwasi okay ouais moya kana ba sale blague wana te toza basi soutien la femme soutien so ki ba di mobali pe auta na mwasi po mibali na biso ba to bota ba donc ça on compte la mwasi po na boti mwasi po mobali ya bimena cité alors soit les capriza Chali comme na pesa muto faute pesa faute muto na raison pesa raison ko pesa muto faute la cité pesa ka so finga non na ba nzinzi ko mo finga shibe na ta normal ay ya biso so to reva shiba za kalikao likao muto te ala lwata ko ya bo wanga na pesa wanga ni bisa so ka ta mobile no to ex shiba likine ata leki na nyoso te olikata na Petit, je te dis maintenant tu as en coca. Je vais bimisa ya mocho. Quand je vais na mocho po je vais aka na lukulu na ngandi na lukulu ko tamana kitoko je vais mocho po ya. Wa mbriye ngate na ina pa jibeke. Alors ni m'embrie pas. Pour ce wa mbriye ngate no tella bino analyse na super no ba préva. Même ndena ela no voice avec ya nikit. Azobondela nga yo kotaka dossier yo pelisa moto kosa zengi za ton peso basanya cher banda na bino voice na ese mto msaya na bref alors ba jama salidi wana bozo sana ba plateau bozo ya bana na kana boluba bonu katena baby c'est bino matia bono ya na ba bref na sotu ya tikicha kwa tena mwasa te bilo bisa live lo ba fouet na ya na panza na buka na baby sana non ka mwasi lumbe ametato wala sabino kipeso na raison matière ici là na sopa matière na sopa bref malobe ba kabino bala bozo sala mwana basali ye boye mwana mukie na sopa ka ba voice na video ba photo ngana ya maloba pa mate preuve à la point ngana un point boye lipe boye linga ke tembe plus tembe gala ni boye mix Mboka, ozo bloquer batu makasi bon na TikTok, bazo sa ligne ozo bloquer batu bon. Mboka malembe koma, tika ba plata live. Ya. Les comme ça, il y a